La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Histoire ya Maman Esther na tonton Jaco ezui fin lelo penzande to confirmer que tonton Jaco na Maman Esther ngalasi baza lisusu te. La famille nawekeli Maman Esther mawa. En tout cas, tant que naza mwasi malgré nyonso, malgré makambu tout o eleki na réseaux sociaux, nayokeli Maman Esther vraiment mawa. Toyebi biso nyonso makambo eleki na réseaux sociaux concernant Maman Esther na tonton Jaco. En tout cas, toyebi yango tozalaki pe belé toyaki kopanza sango, toyaki kopartager sango na bandeko nyonso, tozalaki penza wana pona kopartager sango. Alors, ezana batu mususu bazalaki kolobake non baboyani na bango te bazali baosala kaka sambla baosala kaka bongo pour que baosala kaka bongo pour que la famille ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Parce que Maman Esther a mis pesaki. Maman Esther a mis pesaki makasi. Maman Esther a se donné qui vraiment et pas à tonton Jaco. Message oyo na nango lelo eza message oyo euti et pas yaye moko Maman Esther ngalasi. Tolobaka tant tolingaka soko lingi mobali za na ba réserve po oyebite bokokoma jusqu'au bout to bokokoma te. Ce qui okutani na mobali olingi surtout soko oza déjà mutu moko boye oza mutu moko oza na visibilité oza mutu moko lekaka mingi na réseaux sociaux oza mutu moko yebani zala na ba réserve po yebite lobi kuna bokokabwana to bokokabwana te bolingo yango bokomemango tina suka to bokomemango tina suka te. Naoki pasi koyoka message oyo kobima na munoko wa Maman Esther ngalasi. Naoki pasi et puis ça montre que tant asalaki message yango asalaki yango pe na pasi na motema. Tant tolinganaka tokabwani moi ça zalaka beaucoup plus choqué que mobali. Pourquoi? Moi si soka lingi akotaka penza makasi. Mobala lingaka na ba chevro. Mobala lingaka likolo likome. Moi si akotaka leki ba chevro amati akoti tina ba tol. Amati akati si plafond akoti ake na kati. Moi si apesa a motema. Bandeko to batela moi motema ngo. Ce que eza buzz. Oh Maman Esther ayo loba na réseaux sociaux. Oh ayo koma na réseaux sociaux. Ce que eza buzz. Aomi sambusa ye moko. Mais ce qui est la réalité, na yokeli mawa. Ce qui est la réalité, na yokeli mawa. Mais ce qui est la buzz, aomi sambusa. Message ya Maman Esther atie na TikTok na ye na mokolo lelo. Maman Esther a komi boye. Na otangela bino yango bino nyonso bolanda. Maman Esther a commis mes chers abonnés et mes amis que j'aime. J'ai pris la décision aujourd'hui de supprimer nos vidéos. J'aime la paix et je tiens à ma paix. Veuillez vraiment m'excuser et nous pardonner. Que Dieu nous pardonne aussi. Naoki pasi. Nasi a commis merci Esther ngalasi.
nayoki yango pasi. So bokoti na ba commentaire bomona ke Maman Esther azo répondre, so muta commenter azo répondre, bato bazo commenter ba beaucoup de courage, décision et eza na commentaire ndeko moko akomaki nazo luka commentaire yango ti nazo luba na bino boye nazo luka yango ndeko moko akomaki okendaki mbangu trop. Une puberté t'était donnée avant l'observation. Et divorcer, s'il vous plaît. S'il faut toujours prendre son temps, beaucoup de courage. Maman Esther a commis lié, je ne regrette pas d'avoir aimé. Ndeko moko akomi love yango ekufi mbangu boye. Likambu nini? Maman Esther a répondre esimbi nango te. Réponse ya Maman Esther, ça se voit que ana pasi na motema. Ana pasi na motema. Mutu moko akomi, si telle est votre décision, moi je m'incline, Maman Esther. Maman Esther a répondre, oui ma chérie, après une bonne observation, j'ai fini par déposer. Maman Esther na tonton Jaco, nani azamabe. Si Maman Esther a commis après une grande observation, j'ai fini par déposer. Après une bonne observation, j'ai fini par déposer. Ça montre que tonton Jaco est mauvais. Maman Esther, ce serait, moi je crois pas. A commis malheureusement, c'est vrai. Ba réponse na ye, ana pasi na motema. Maman Esther, excusez nga na yebiso vraiment, okendaki mbangu. Omoni na vie, ce qu'on a déjà mukolo. Lelo babolingo okende mbangu na vie rena alisute. Bomoni babolingo okende mbangu na vie. Rena lisusu te. Bolingo koma ozu bolingo na omoko bwezala na temps ya observer. Koya na réseaux sociaux te le quoi olongi déjà. Pour demain ou après demain eko simba pete bokabwani. Eko simba pete bokabwani. Nyonso ezara théâtre te. Mais malheureusement, ba comédien na biso ba memara nyonso lokwa théâtre. Nyonso eza théâtre te. Elingo lo bate mobali soka kangi cravate alati veste azolo ba français bien c'est kaza sérieux. Elingi pe koloba te mwasi soki alati kitoko soki azolata bien aza ko s'exprimer bien aza bien elingi koloba kaza sérieuse. Non, tout peut arriver. Tout peut arriver. Na ba ajo yo et elle suba ajo akomi pesa kana bolingo te. Olingi mutu observer ye. Soki alingi yo na motema no mobimba soki esimbi nde bobimiseli biso na réseaux sociaux. En réalité Maman Esther bokoke koya na bolingo o non na réseaux sociaux mbangu te. Boyebe eloko ebetisi bino libanda. Boyaki nango mbangu na réseaux sociaux. So bovandaki na bino na bolingo na bino. Biso toyebi na biso yango te. Nande bolingaki bokabwana. Tolinga toyeba te. Musupe meti lelo bokabwani pete. Bolinga bo mema bolingo na bino bo memi yango ti na suka nzambe pa sali pe grâce bobalani na bino. Mais lelo bolingo o ekabwani mbangu vite. Pourquoi? Boyaki nango na réseaux sociaux ba madongolo misu ebele batiaki bino misu. Vous pensez que tout le monde a sepela na réussite ya batu. Batu nyonso te ba sepela na ba réussite ya batu. Ngana lbetela bino lisolo a Maman Esther aleka na ba vie na ye moko ya mabe ebele.
Tango yo moko conscience na yo rappeler ok oleki na mwa ba vie moko ya mabe ya mabe ya mabe ya mabe ebele, alors zwa conscience. Soki moto leki na ba vie ya ba mabe ebele, nzamba pamboli yo ozwi mobali, nzamba pamboli yo to ozwi mwasi. Conscience, il faut ça là. Conscience, il faut ça là. Koya olaksa bolingo na mbangu na réseaux sociaux te. Gardez bolingo na yo, gardez silence, vanda na mobali na yo, vanda na mwasi na yo. Mutu nyonso osepela na bonheur na yo te. Mama Esther, tango zwaki mobali, tango zwaki tonton Jaco, meilleure chose au koke kosala, fallait penza omi bwa kino na makolo ya Nzambe. Omi ti kino na makolo ya Nzambe. Olongoli no ba délire no salaka na réseaux sociaux. Eza nango mabete. Continue na ba délire no, mais sala ba délire no sikoyo ya mukolo, ya kimukolo. Sala ba délire no na ndenge moko ya malamu. Sala ba délire na yo na ndenge moko ya mayele pe ya malamu. Lelo mama Esther olobi ozaki na temps ya ko observer tonton Jaco et simbi to tiki. Et bon, ce qui comportement mabe zaki nde yo. Que tonton Jaco zaki bien yondo zaki mabe. Oye bandeni. Ce qui tonton Jaco zalaki bien yondo zaki mabe. Oye bandeni. Pour ma Esther pour bande pe koya mbangu. Eza soni. Na pas rabino na tonton Jaco. Ya on a loba toujours koza mukolo elingi koloba te koza na manière to koza na soki na ebite to koza na sagesse. Koza mukolo elingi koloba te koza na manière to pe koza na sagesse. Lelo mama Esther aya akomi akomi soki mama Esther akomi tina niveau ya ko expliquer biso ke na lingi na longola ba video patati soki mama Esther akomi na niveau ya ko expliquer biso boye bake c'est que tonton Jacope aboyi na ba video na ye, mais na koti na page ya mama Esther na koti penza tina solo na bino boye tina sa na bino analyse tina zolo baboye naza na kati ya page ya mama Esther Ngalasi. Oui, ba video ezate ya ye na tonton Jaco. Ba video ezate. Na yo kuta anka na David, na kutani na David, je sais pas ce qui mama Esther ba video na mi balé na moni ya yo na tonton Jaco. Na yebi to bosana ki yango to tiki yango penza. Na koti penza na koti penza na kati ya page ya mama Esther na moni ke mama Esther alongoli penza ba video ya ye na tonton Jaco ezate. Mais na kutani na de video na ebite soki de video wana mama Esther abosani yango to atiki yango penza na nko to abosani. Mais ba video tout Oto yebaki mama Esther na tonton Jaco. Na page ya tonton Jaco a supprimé qui de ba vidéo mama Esther bien avant. Tonton Jaco a supprimé ka déjà kala. Tangu makelele oka ebandi na réseaux sociaux. Tonton Jaco a supprimé ki ba vidéo mama Esther. Effectivement ba vidéo ezate. Contre mama Esther yango. Na koti na kiti na tali na kutanika na de vidéo na ebite bo abosani yango ko bosana. Ba video nyonso ezate bokenda ki mbangu bokomiti na niveau ko sala ki fiançailles ba ye ko fiancé yo nyonso na réseaux sociaux matalana ba couple ba réseaux sociaux zo beba ka mingi likolo matalana okutende mwa mobile no mukolo boye malgré ba vie au sala to yebi pe comportement tonton Jacote lelo to lobela ba vie oh mama Esther asala mais ba vie ya tonton Jaco to yebite ba vie ya tonton Jaco to yebite alors bokati ambiance ngo na nzela bokati libala ngo na nzela
bokati relation yango na nzela. Pourquoi? Parce que esimbite, c'est bien. Balobanga na bango, 2 personnes bako tambola nzela moko te, so bayokani te. Oui, c'est bien. C'est bien. Balobanga 2 personnes batambola nzela moko te, soki bayokani te. C'est bien. Balobanga pe lisusu ko kabwana eza solution ya bolingo etambola tengu. Vedi bozaki mwasi na mobali me boyokani na bino te, bokabwani na bino. Eza nango mabete nde lelo tomoni mama Esther akabwani na ene tonton Jaco. Mais comportement bobongisa. Tango boyaka na mibali to basi na réseaux sociaux, oye olakisi biso mobali to mwasi. Tomoni biso nyonso yeyo tomoni tosepeli mwasi. Lobi kuna boboyani. Kaka réseaux sociaux oyo lakisaki. Lobi okuna oza pesu na poso ye la biso mususu. Bomonde bo mara ba réputation na bino. Po bolingani tomoni. Nyonso obo sali na réseaux sociaux tomoni. Soki pe bokendaki bino kande boyeba. Siko bomoni yango teke d'autre part bino mo bo bebisara ba réputation na bino. Bomoni yango teke bino monde bo bebisara ba réputation na bino. Po yebisanga lobi ozana besoin mobali, tant mobali wana koya réseaux sociaux marambo etikalaka. Réseaux sociaux oyo ba matière etikalaka. Malgré Maman Esther yo moko zalaka pressé ya koya kobetela biso histoire a vie na yo, histoire o biso to senga na biso te. Histoire o biso to tunaka te, biso to senga kate. To senga Maman Esther histoire noté. Mais oya na réseaux sociaux, obeta ba passé na yo. Tala yana ba passé misusuko, même mobali ozui kolingata ye ba passé na yo. Yana ba passé muso vanti peno talo lobi ata mobile nanga na olingata ye ba passé wana eleka ka ndenge se leka na onka na passé simple bongo eleka na onka eleki na ngona olingate même mobile ya ye bango. Menga na kamwaka wana passé moko o eza kitoko te. Wana passé moko penza ya mabe, wana passé moko penza donc ya mabe makasi, mais aujourd'hui quand même temps ya ko beta passé na yo na réseaux sociaux. Obosani ke ozana besoin ya bolingo, ozana besoin mutu mo poza marié te, ba marié kutu ba kutana na mobali ba balani mais mobali pas bombi moi passé na, moi si pas bombi passé na pour ba vivre bien. Et là on y yango elata abino. Maman Esther obeta ba passé no aya soni na réseaux sociaux. Malgré balobi le passé ne revient jamais. Mobeta ba passé no aya soni na réseaux sociaux. Et ala na batu. Eza na batu o ba benga biso. Mingi bana quartier na bino, ba mama quartier na bino plutôt. Ba benga ba papa quartier na bino ba benga biso. Po ba yebisa biso nini Maman Esther ana bozomona talabo makambo wana zoloba eza ya talabo vina yet eza soni lelo bokabwani bolekisani batan botamboli ensemble, bolier ensemble, bopartager makambo ebele ensemble. Esimbite bokabwani. Eza pasi. Beaucoup de courage et ya kanango bino bokomaki na puberté na bino. Bokomi na puberté na bino, bolobi te boya to sangana, to lingana, to sala ba live ensemble. Bozui boluka kutu même na ba protocole. Na ye ba live mona kotaka ya Maman Esther ba olo ba mambali bala, so na bali, to bala na kalate, to bala bokende kimbangu. Lokwa mwana moko boye ya 2 ans, lokwa mwana moko boye ya mwana bandi puberté, lokwa mwana moko ya 12 ans. Bomemaki bolingwango mabe.
bomemaki bolingo yango mabe, bokendaki mbangu mabe. Tonton Jaco aza leze, ye aza ne mwa mobale. Mwa mobale ata sali don, mobale atulaka te na loba, mobale so alinga tula seke eza ye moko alingi. Mobale atulaka te, mobale atulaka soki ye moko alingi atula, atuli, me mwasi atulaka. Nga na yo loba, mama Esther atambusa vi na ye mabe. Na ndenge mama Esther atambusaka vi na ye mabe, mama Esther fo ozala na se ya makolo ya Yesu, na ba makambo mosusu pena omi kitisi obondeli na yo. Na ba makambo mosusu pena otie pena makolo na se, otie pena mutu na se, obondeli na yo. Na makambo mosusu pena okiti pena osincline, obondeli na yo. Inutile oya na réseaux sociaux. Inutile oya la te ngana tonton Jaco to lingani to salibo to lingani tozo bala na bosuki na nzela. Lokwa bana mwa mikie. Lelo boye botieli biso message na oyo kakuna o tonton Jaco azongani na mwasi na kala. O tonton Jaco bazongani na mwasi na o bandaki na makambo libala. O nde babalisi mwana bazongani. O tozo yoka basango wana. Me moye to confirmer ngona no ezate. Eza pasi pe mawa. Ndeko nanga partager lenga video o na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger et oza malamu mingi. Nzamba lola pambola bandeko tu o bolandaka biso na yaki penza ko partager likambo ya mama Esther na tonton Jaco na yokeli yango pasi na motema yango na yaki ko partager yango. En tout cas nzamba lola pambola bino so zamba liboso koti na chaîne na biso o s'abonner, commenter, liker, partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger. Tselanga j'aime à bientôt kutani à la prochaine. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.